qu'il y ait une notification. Nga za volontaire mutu te ponga banga sona kufu molimo na ngeke pa mutu te nga ba melanga lip na lipate ba melanga na ti o te ka na $1 et puis na $1 ngo o te ka te ko vanzo te ko chemesa o jongo chena mukongo nga basaki ya kine mona makamba basaki basako do mais o loba maloba ne bembe so yebise bembe ka makambo o yebisa batu nyonso ke bolimbisa nga na le soka batu ba yoki na matoi na bango mbala moyo sa nini opeli on soto bito zo histoire na kobenga sila bisalu na kobenga isil peshanga na bengi belvikandi donc na kobenga batu wana nyonso baye bizu ba monati ba mona yeweza ba kilo na ngate nazala na kilo kala mais kilo ngozo mais bikolo mo ça va Dépends à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. Voilà, tous allez jana maman Kalunga nazana confrère nanga Kevin paza à côté ndé biso mbalé tozo sangila maman Kalunga. Encore c'est fini mais yango te poto sangile. Bonjour maman Kalunga et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Kevin ngam na bandi hein. Voilà maman Kalunga les 14 tu habité Babi a tout fait tout flamme ça moto à danger événement 10e année il y a groupe les capables maman Kalunga ekozala ndenge ni milula ngo ibonga ndenge ni bon o ezali ezana un spectacle o ekozala tant bat ba royande ba omona ngo OK ouais maman Kalunga si boto yeba les 14 ans air nini et puis na minute bato bazola na biso ba o no bazu billet ba bien na bango te basala ndenge ni bon le 14 août tokeno on malembe eza 10e anniversaire ya groupe les capables déjà tobongisi milulu ndenge ezaka 5 ans tant tokokisaka 5 ans bato bayaka na les barons basepelaka bazaka peka autour à piscine parce que biso mingi de piscine na les barons ouais autour de la piscine na les barons 5 ans et les kabongo 10 ans les sous na mayalos oyo babiye était comme déjà donc nous salinga ko sepena groupe les capables et le ngona ba surprise auto bombeli bango ba surprise eza auto bombi mais o bazali eza bazali pe oui o bazali bazé belé bino boyebi na ba artiste comédien tozana ba mbatasiala tozana modero tozana ba mama moseka tozana ba Jérémy décor tozana exaucé papa munoko tozana ba humoriste na biso ba ekolona libaku tozana machwangele kizubanata tozana lager tozana dola star oui tozana ba donc bazebele tozana ba mikungu bazebele tantine Linda Losako tozana ye donc tozana ba humoriste belé o bat balingaka donc 3000 francs ya pamba billet pour na mutunyon sort ordinaire ba billet na ordinaire tout est comme 3000 $5 VIP. Okay. Ouais. Voilà, maman Kalunga déjà nga moto na ngai parce que là déjà la monnaie est perdue aujourd'hui ils ont été comme à 3000 francs on les a dit pour na ba réunion sur basé côté ordinaire les bandek basanga naka et pour na VIP au $5. Pourquoi seulement pour choisir quand montant où ya moké bongo surtout que maman Kalunga za artiste mo le loi attaché 20 000 francs même à comme même 30 000 francs bandek boya kaka parce que ba déjà où ils a talent maman Kalunga za kana pourquoi montant on a 3000 francs to lingate batuba bayate ba place wana tolingi te bato baya moke tolingi pete ke bato moke baya kaka na niveau ya 3000 mutu mosusu abi ngai lolenge nalingelaka mama Kalunga na futa 3000 te funa futaka $5 na nga so batie 3000 na okende te omoni nde bango tobongiseli bango VIP mpona bango mais kosekezaka ndenge moko parce que koseka ya muto apesi VIP na koseka muto yo asomi na 3000 fois ezate ke toba yo to bando ya section ya litoi na compte na mokote eza ndenge moko mais sauf que tant to vandaka eza bato bazana na vestiaire bato bazana pour tout bato bazana na place d'honneur ouais na ba tribune d'honneur donc muto alingi ke abi bon nga na vana na pour tout te na vana na tribune d'honneur ayi na $5 na ye muto alingi pe biso to abata bisengo eyinda ayi na
ye na 3000 francs. Oui. Mususu pa le bon nga na ozana otala na ozana pour tout te na ozana inda te na ozana kati ya mai yo kaka. Donc yango wana moni ko kabwana wana parce que ata na vie ko kabwana ezala kaka. Bato musuba na ngambo, bato musuba na ngambo. Donc voilà, Maman Kalunga, je crois qu'on a fait sa message et puis tout n'a pas ça motuna na ngambo yende ko na exercice faux na question mi balé puis tu es parandi tout ça la moi transaction et ça mais déjà Maman Kalunga na moni otangi toute une liste ya bandeko bien que si penanya sauté mais quand même bandeko belé Maman Kalunga oui total na banzunzi mingi za ki piso moni Maman Kalunga moni modéro comprendre que non ils ont vraiment un jeu d'acteur au salama na kati awa so moni Maman Kalunga moni vue de loin parce que là seulement bandeko basé belé mon tazana talent na mon so mutunya so pétri de talent mais comme mona peut-être am souke kombo na kati non tenga liste on a déjà vu de na moni ndeti kaka kombo tangami penalty mais est-ce qu'il y a pas rose na moko ba surprise na biso ouais vu de na zali na tangi était na tangi était pour na kanisa ke ngai parce que tant batanga Maman Kalunga batanga vie donc na tangi était na kanisa ngai vraiment il y a des lois il y a des lois aux angate nani phénomène so ba aux angate. Donc, bato belé ba ozangate. Ba surprise ezebele. Voilà. Déjà on a passé maloba na ndeko na Ezia. Voilà, Maman Kalunga question na ngai ya mi baleza liboye. À ce qui concerne ba point de vente, ceux qui bato baling bazwa billet, bato mususu tant mususu azali un peu na téléphone té. Et ça bato mususu benga raté mais afuta ani transport. Ba cause ba point de vente za wapi? Est-ce que na bato baling basomba même jour wana? Est-ce que ba retrouver ba billet zali? Oui, ba billet zali vraiment malgré ba place za limitée. Mais ba billet zali. Na porte à Mayalos le 14 déjà 12h so yo zawana. Au somba biokoti oki au tali spectacle na yo au seki au sepeli au lali pe na bando toi bien. Moni mutu ceux qui alali na imera bien l'autre a bien. Mutu so alali na imera mabe à l'autre ma veut dire lundi le 15 batien so bala muka bien. Au bazana spectacle. Na bombanda coiffure chez Maman Kalunga, na bombanda kabelo chez Maman Kalunga au Rosoa et puis na arrêt Betani na quartier 1 chez Sandoka na maison Alpha. On a payé billets zappés en vente, donc en vente en ligne. Donc au cours on payé par banque mobile Nabiso 81 504 65 66 085 011 54 33. Je dis au sommet billet sans problème. Na ifasi que aux habillés et pas il y a Gismin Toto na ISP aux pas Miss Kalunga na Ista aux et pas il y a Gladys Toto na bana nga baboluka gradi bana nga baboluka gradi aux habillés na bino donc bana Bozar boluki Victoria Mbulu label. Ok, Maman Kalunga, alors ndeti lelo boy na bolelo boy, ce qui peut monter na cercle Mayalo sans habiller. Oui, na cercle Mayalo peut billet zali sur place wana. Au kotika na katoluki cordon aux billet na. Mais lui ça ne peut pas faire même si comment tenir ça peut exiger. Est-ce que jour wana peut tenir exiger? Bon biso là ta mingi rouge blanc. Okay. So za rouge blanc na nzimite ke mutazangi rouge na nzimite ke mutazangi pembe. C'est pas zangi ba misombi là. Bo so zangi pembe osombi. Si tu pona bolingo ya muto yo lingaka. Est-ce que yebiki na matanga to lata ke bembe to lateli mutu bo amoni oti. Mais tango yo lati rouge blanc pona groupe les capable de Maman Kalunga oyo yo lingaka. Donc ezale sengwe lambe tikali ya yo mesengwe bokaboli ona Maman Kalunga. Donc tene biso za ka rouge blanc. Koyo kapé monter ma passe so za na rouge blanc te rouge kaka et oleka pembe pe oleka. Merci beaucoup Maman Kalunga nazongi si maloba et pas ya ndeko nanga Kevin. Voilà Maman Kalunga déjà la moni passe nde onanga exercice fa pesinga ya Iniesta vraiment maintenant te mapena mo moke wana Maman Kalunga lelo groupe kokisi 10 ans mokoka lo groupe kokisi mais to yebiki za rapé facilité ya kusala groupe ko kamba bandeko bina kati ya lingomba bipo zala kana ba groupe muso évoluaka et au mona ba difficulté wana kokuta nango wana déjà vous arrivez comment ya ko gérer bandeko bilé pour na 10 ans moko pezali mono pe atambola déjà na ndenge pe ba ndenge to vukana ba ndenge ba Kinshasa ngo pe afani ba timo litoyi boye pe azongi pe maloba ya mabe mais est-ce que au gérer bandeko nyonso wana ndenge nini ko gérer bato eza tanga nzambe mutasala biso a gérer biso mais toza teti mo ya osana te ko gérer bato c'est difficile
mais nga lo ba ko gérer bato ya mututé ya nzambe ouais so zana nzambe o bando tambola selon ba loi na ba principe oyebi ke mutu oyo alingaka boye na sala boye te mais pendant 10 ans au moins na ina net okutana makam na 2 ans 3 ans 5 ans même temps tozo préparer nini 5 ans il y a existence ya groupe tozana ba problème après 5 ans. Donc après les pluies vient les bons temps mais biso après la fête venez ceux qui est le donc donc on a besoin d'imaginer parce que ne pensez pas aux événements passés. Alors 10 ans au biso to commis to se concentrer na 10 ans. Oui les cas qui c'est les cas qui. Ba o tozana bango ndeto tambo na bango na 10 ans. Oui. Voilà, Maman Kalunga, le lot vous évoluez seul ou bien Zarabé na bande ko musu bacha rabé maboko pona kosala musala. Oui, pona kosala musala yo moko kokate. Ata liboko na yo ndenge zawana. Po ekoma na musapi moko te. So te ancre awa tellement que koko silisaka te. Il faut koma na de misapi. Donc union fait la force, égoïsme te. To travailler na bato so pe na posa muto ya kosunganga pièce na biso le canal télévision merci Cordon Bruno o ya pesa biso espace na biso TV déjà toujours travailler na Gingombe to travailler na bato muso ba utaka libanda o ba soutenir biso o tozo mona boy derrière la caméra pe bato ba soutenir biso bazali. Oui. Voilà, Maman Kalunga, je crois une dernière question pour la piste sur ce message et pas indépendant. Exercice fou. Maman Kalunga, vous allez filer un peu phare dans le théâtre. 10 ans, oui, tu as 10 ans, tu as 5 ans, tu as fêté. Mais les lots, à part les lots, tu as idée, ambition à open les alaka, na groupe les capables, ou école apporter na kitire congolaise à la rapinani, ba idée, ba ambition. Déjà, groupe les capables, quand nous avons 10 ans, et ça, il m'a embêté. Groupe les capables to bandai ko produire ba CD ezaki ya bisomo ya ba film na bisomo ya groupe les capables. To bimsango libanda to kendo tekango to tekaka vraiment nzamba malamba mama msusu na okansango ngana okansa meti ndaka nzamba pambola ngai. Bato ba osepela na mambo ozo sala. Olongwe na Kishasa, au voyager, au foutu ba bio sali makame ce que dupliquer ba film. Toi na on a Kishasa to comment te ka céder mon $1. Imaginez. Oh dépenser plus. Au kokino dépenser plus aux a bénéfice mais énergie. Énergie c'est difficile pour muta récupérer en na nyo so no sali o te ka on a $1 et puis na $1 ngo o te ka te ko vendre te ko chemesa. O jongo chena mukongo nga basaki ya kine mona makamba basaki basako do. Alongwa awa na ba confrère nanga bandeko nanga kwa bazer ba Jerimbulu to bandi ko tambola to bandi na bango ba voyage to longwa awa to bi to kende so to zana nzela ya ke Congo central to bandela awa na Matadi Kibala to teki Kasangulo Kisanto Kimpese non Kimpese te Kisanto Mbanzangu Lukala Kimpese place to dire bangulu woni nini mwanda te to leki wana to bimi Matadi mwanda boma no Matadi boma mwanda to ke banana to teki to zongi to ketina yema ba frontière ba lindu once autant to bito ozonga botant to zonga to comme na Kimpese to pemi to koti lufu lufu to teki to bimi so to bito zo kenda Angola mbanza Kongo boteki bokoti to bokom na Luanda boteki bokei Luanda Lubangu non Lubangu eza déjà musika Luanda Lobito Bengela Lubangu bokomi tina ba nini Lobito Bengela tina frontière ya Namibie bozongi so to bito okenela ngona nzela o to komi na Kwilungongo to koti to keti makela kuna to keto teki kale capable ozomona to keto teki oteki suka to zongi donc so lobi oteka koto yo nyonso ndeza so kata na ndako eza na mboka eza na 2 ndako bayebi bana le capable to zongi koto bon to ke cette fois-ci to kende bon to ke bandu kikwiti bozongi bokom na monga ta bokoti boke bandundu
bandunduville boke boteki bozongi tolongwe wana toke Lubumbashi Lubumbashi oteki likasi oteki Kolwezi tozongi oye aoke oteki Kisangani Kisangani oteki Bunia tolongwe tozwe Ethiopian tokomi na Aru tokomi na Entebbe okiti ozwi bisti okomi na Rwanda nini ya Uganda frontière ya Uganda okoti Aru ok okoti Durba ok Harare okoti bamboka ebele wana mpona oteka sede ozongi Kinshasa obi bona ok Brazzaville okoti Pointe Noire ok parce que na Pointe Noire nde okende Dolizi na Pointe Noire ok Dolizi ozongi so Dolizi olingi obimeli Kabinda na nzela Masabi ozongi so oyo kozonga na Brazzaville okoko kende boyo ok Owando Olombo toteki ba CDK na groupe Les Capables donc kobanda 1 an ti tokoma 10 ans lelo. Voilà, Maman Kalunga, je crois, avant d'appeler ça, on a tellement plus. Je crois expliquer ce parcours. Le mot learning, autant que l'on a voté comme CD. Mais pourquoi pas le long des 14 ans, l'événement a pu les 14 ans. N'engo ciblé moi pour des ventes, qu'on a voté comme Biesika, on a voté comme Biesika. Au ciblé peut bande ko lengi moko ya bon, bande barana bunya par exemple. So barana bezo bola ndata musuba pièce ya groupe capable boki na maison qui ngani, boki na maison qui ngani. Comment ko banga ka risque ya piratage to ningi. Bon, au moni, chaque chose a son temps. Tu as qui n'atteint à disque, tu as n'atteint à CD, tu as un flash, les lots tu comme na YouTube. OK. Les lots sont que présenter mon tout CD à mon nazarana DVD na hôtel on a nini. OK. Au moni. Donc, les lots qu'on est là côté les étapes na étape. Et puis les lots on n'engezabo ozwa 1 an 5 ans. Nazaki pe moi boué. C'est ça. Les lots na okola nazo mata santé peut-être ils ont changé du jour au jour zo mona ke okokino pe okende obi bon na sala bon mais na ba makamu susu pe ba engagement mususu oyo zui et permettre to ça mambwana nyonso. Ouais. Voilà, merci beaucoup Maloba Mboka. Maman Kalunga, pourquoi choix na a toujours porté autour de la piscine tandis qu'il y a plein d'espaces, bah ça les alliés batu musubi ba rejoindre ba juger pour batu c'est amoni mai ba wa ou ta sirène maman kupaka mai ba interprétation za coïncidence gaga za coïncidence espace za munene yango to sali choix wana po ba ebele choix ya les barons ezalaki peut-être to zaki pe dans sponsoring na les barons à l'époque lelo sikoyo hôtel ba spectacle belé pe sala makuna bande ko na bisa théâtre et belé ba sala na Mayalos parce que ça place mon culturel en tout cas yango moni choix na biso te porter non sirène te baloba mabe na yo baloba na bankolo banelo ba metango ya okuta te. Ouais. Est-ce que Maman Kalunga bato ba oya wana piscine pe ezaka na compte bien na bango il faut préciser bato très bien ezaka na compte bien. Déjà mutu so kocho sombi billet ozana accès ya mambo belé. OK. Oye otala théâtre na nzimite ke mutu omoni elo mso epesa bato nini moi akoko yoka te otala théâtre o sokola et ça la gemuta yoka te mais so omoni ke zaki nde mulunge o sokolo na yo parce que vous avez déjà accès. Oui. Merci beaucoup d'être Kevin. Voilà, Maman Kalunga, les lots photos qui ont parmi rares actrices comédiennes ou les lots animaux pour investir dans le domaine de l'éducation. On doit dire que ouvrir tout le monde a des surtout les choses qui sont présents tant au salaire événement tant immigration comment on peut les dire aujourd'hui il faut nous déjà félicitations à vous parce que merci tout déjà juste temps repassé il y a que bande comment base temps tout temps ko la taro comme 1 bayi batako comme a aza moto aza pena maman to benga pena maman on va dire Maman Kalunga et après marambo nyonso leki en vrai il faut tout le bango quand même les actualités photo le belali solo wana. Qu'est-ce qui se passe réellement na école ya Maman Kalunga école ya Maman Kalunga mais espace à tonga qui on a reza yete masolo zo bisa mabele botola batu moko boy mabele na bango ezaki pome mabele na lobi baloba kaka baloba kaka koloba muto apekisa muto koloba zate loba kaka nde maintenant boya bakuto ya mote moni baloba mabe na yo maintenant boya vérifier bakuta ke eza mabete
Donc, c'est ça. Et bon, maman Kalunga na justice dans ça. Nazi. Faut pas couper ma bête mo kenda justice quand même. Oui, so ba bengi faut kendet. O kendo justifier so muto ki ma l'état. L'état za pona mutu mota za pona batu nyonso. Baloba mabe na yo, so be ba bengi yo. À moins qu'ils aient place à mabe. Mais si ils ont place, ils ont makambo. Kende. Si ils sont coupables, nini justice est ça msana. Si ils ont peu que bon, nananga innocent, babengi yo. Ok. Bon yo ka bakanganga. So justice est bien yo ka bakanganga. Oui, il faut répondre. Si on répond des impolitesses. Si on a des impolitesses, parce que tant que on a un mandat. Si on a un mandat, première comparution, ok. Vous comparaître, si on a un bon, tu as un bon, mais si on a un c'est que tu es innocente, innocence, mon avis, tu comprends en terre. Les partis accusateurs, ils ont qui bon, oui, c'est les cas. Le pan, on a un acte de vente. Ils ont un acte de vente, ils ont un acte de vente dans ce monde. Le quoi, papier va s'appeler la café. C'est que le micro donc, ils ont goûté que on a qui kala. Voilà, maman Kalunga to suka to ko tapé dans la dossier yango ya école tout le monde qui après inauguration proclamation de l'école maman Kalunga une école maman Kalunga plutôt na moni maman Kalunga wa annonçaki eloko est-ce que pourquoi ma ramener sur ça les alaka moins cher bon qui au kitisi tina ba frais maman Kalunga pona nini kokita bongo c'est comme si mutu moko za sima non ndé sala ke soka pesu ebele et ça dit que il faut peser de sous faveur. Mutu foza na simati. Sozo tambola yo moko samoli mo santo ko na ravin. Biso tozana nzambe o azo soutenir biso parce que maele nyonso akosala wana eza mutu te. Eza nzambe. Soki omoni ke mutu na pesi biloko alias melitina supu. Otilage debu la fufu. Lobi fo o matesa o cha 3. O il faut mona ke mutu po atonda fo tikata mondam. So mutu ana tika te seke nanu atonda te. Nanu amona mesure na ete yango atonda nanu te. Donc so osali eloko moko bo otie minerval moko boye. Moni ke bat ba futi te. Seke yo moko misonga 4 na auto check yango cher. Yango bat ba ko futa te ou bien comment? C'est ba ko futa te. To tie minerval 60 000. Pour na donc $30. Ouais, $30. OK. Pour na trimestre. Mais tu as remarqué que tu as foutu, maintenant tu as commis na deuxième trimestre, tu as foutu. Ah, tout ça c'est connu. Tant que tu as souka, le quoi tu as foutu, tu as besoin de photo sani. Tu as un bureau, tu as solo là. Peut-être auto tchela ki bango wana bakoki te to lukela bango pe modalité nini o babando futa po sala nini po ba futa katina suka parce que ba enseignant muto futa bango na mbonga poche ate parce que ngana na place mo na zo salaire te salaire na ngeza so ba benga ba futi nga moi 10 na nga moi 20 na nga pe nazana ba charge o na koki pe ko sala ou bien nazana ba école na biso za inachevé na auto cité veut dire so ba futi nga 10 wana lukana so mata sac ya ciment et 19 000 francs porter à Mimi. Au moni, si on sort juste sur $10, on a foutu 20 000 francs. Au bando, le cas fout à enseignant, on a commis inconcevable. C'est vraiment inconcevable. Au quoi HVT. Tout ça, c'est qu'on est parce que tout on a là. So taliban yongo bat batikali nango o reggaeton nzimate ke to cheki minerval na monta wana. To ko kanza non to saboy. To cha minerval na so kitsa minerval. Kwa bana maternelle ba na 60 000, bana ya primaire bazaki na 45 000. Ba msusu do minerval na biso nyonso na bana ya 6e, bana humanité. Et suka na $80. 80 000 plutôt. 80 000, c'est qui 40 $. Donc c'est $40. Okay. Minerval, il y a trimestre, c'est $40. Tout le monde a 6 sa classe. Au foot, les minerval, il y a plus maman au soldé, $120. Mais imaginez que tu as un banyon, tu foot avec examen d'état, tu as école, tu foot.
donc to futi on poni eza eloko oyo sondimaki mutu tanga sa ke eloko moko boye azo sala ngo d'ailleurs école de business té OK école eza na ba réalité mo so côté na kat bat ba mona ka lia l'art na éviter tam so à la longue parce que c'est ma toute première fois na ça l'école eza pe première année so okoki pe ko lembotiki mais loko ezaki loko yo zaki nango imaginez que na oyebisa ti kuna sili fa to sala boy to continuer boy po école nyonso esila peut-être so tozwi bana ebele ata so bafuta mbongo moke mais ba enseignant ba osungama Minerva na biso tokitisi yango bana baki na 70 000 totie bango na 38 000 imaginez plus de 45 38 000 c'est combien? C'est $18 ouais par trimestre. $18 par trimestre. $19 par trimestre. Donc, en termes de pourcentage, le rôle, on est 45%. Alors, on est 45%. Tolongwe wana. Tobite mutu akofuta pe $18 tam ça okokate. Ba futa ngwata par mois. On va nous foutre $6 par mois. $6 eza combien? Ils ont 12 000 francs par mois. Bon, un mois, on a foutu 12 000. Et si les mois, nous avons tout un mois, nous avons au long de ce qu'on a par semaine. Pour moi, nous avons chaque lundi, nous avons 3 000 francs. 3 000 francs par semaine. 3 000 francs 3 000 francs par semaine. La semaine, pour moi, on a été lundi quand on a foutu 3 000. Semaine, on a été lundi, on a foutu 3 000. Bah, ça, il peut récit. Tu as fait récit, tu as fait récit, carnet de récit, tout ça. Bon, tout ce qu'on a fait, parce que s'il était 3 000, on a place, on a fait un quota bilan, on a fait 1 000 francs, il faut 1 000 francs, on a fait tout ce qu'on a fait, tout chance par jour. Yo muto mo na futa 3 000 francs par semaine. Le kobe okokanote futa ka 600 francs par jour. So siko ba lo ba futa ka 600 francs par jour. Na ndimite ke muto akolala na tongo la mukiti lobi wa ke na wenze. Auzwa 600 francs te po tangisa mwana na parce que na maternelle to bandaki na bana bakati. Pour po ba parents na ba monde ke 60 000 ezebele. Na kote ka premier mba moko. Tango lo bana côté premier mbala moko est-ce que ba makambo yo ya ba maternelle o baninga bazui o ba ko briller lobby ya zuango azuango te to bota meto linga banati 600 francs par jour pour na bana maternelle. Donc la maman Kalunga moi chaque jour mi 600 francs ba obenga na 600 francs wani za pour na bana ya maternelle pour na bana primaire to komiti na 500 francs par jour. OK. Pour la primaire parce que primaire to tie bango na de première à quatrième, tu as 35 000. 35 000 francs par trimestre. Je dis 500 francs par semaine, 3 500, 3 500, 3 700 par semaine. 500 par jour, 3 500 par semaine. Bablo moi bon, 3 000, 3 500. Na ba classe monsieur l'année 4 200 francs par semaine. D'être finaliste année 700 francs, finaliste 1500 par jour. Par jour. So maman moi le nga atteint ça moi nanga naza pour ça ba bengane te. On peut ça 1500 par jour. OK. Pour Minerva ne ekomati na suka na fin de l'année atikali na nyongote. OK. Mais nzamba sunga biso na fin ya 2023 to ya obeta masolo ke ça tenu. Oui. École Pessili et puis enseignant école Pessili enseignant puis bafuta mi bien parce que à chaque fois bino bo futa bien te soulèvement kozala ba o ba intoxica rapé ba oya ke kuna école ba futa bien te est-ce que vous avez payé ba Minerva ya bana na bino malamu po bo luka ke ba enseignant ba futa malamu donc c'est un peu ça biso to lire na biso mon école wana te na éviter so to lire ngo à la longue mais cette fois-ci tozana okaka ke to souffrir nan. Voilà, maman Kalunga bozo souffrir mais na moni na kati ya souffrance wana maman Kalunga organiser qui fête à fin de l'année pour na bala maternelle au lambeli bango bameli ensemble maman Kalunga yo solo ba sur le béda spirituel mais physique
nana ozala na sima ya ba œuvre notre sala poche no kanem te souffrir ça que nous souffrir physique et ou spirituel faut et bandana spirituel et physique pour tous à la batunde yo mo lo ba au commencement était la parole parole c'est la parole mais bisonde bato salami na sima parole soza motema bolingo ata soza ata muke asuka wana olobana ona nango funa kabola omoni nzamba limbisanga so na mibeti toloke na mutu malamu mais bana na mike baba ange ba ibne bongo lokote ba parents na bango nde baba tanko tabike ana mbongo beto ofuta te mais yo zo kanza nini po osala lobby pe pona bana moko boye songolo donc bana batamike il faut ba sepela to sepela ki lisusu ba partenaire na biso oyo bayokaki kolela ya GSMK donc groupe scolaire Mama Kalunga batindelaki pe bana ba biloko ya classe ba cahier ba gomme ba crayon ba stylo donc Espérance et Pépique nzamba pambola bino bana bela bana Belgique nzamba mona bola mona bino bola mo epola ate donc bano ba okomana ba cahier wana na ba stylo donc ndeka bazo koma ma ya bik ndenge ezo kota ndeka lipamboli peso ezo koma melabino donc bosala pe lokola bango tango lingo pambola kotuna no mutu te ko peut-être ko sala te ya sa bonga donc to bongisa plus avenir ya bana moko songolo parce que misala na biso ka yango to mema o to tika na sima ba trace o to tika na sima ngana lobara na mona ba école mususu meza ya batu bazara suti na mona ba hôpital mususu ya batu bazara lisuti donc ya tika ba trace akenda na ya chaque fois oh ya salaka esika kuna ta mususu yango kenda ko bundela elukela place malamu donc Espérance Pépique nzamba pambola bino bolemba te kosunga bana ya groupe scolaire Mama Kalunga. Voilà, Mama Kalunga, je crois le surtout résumé carrière Mama Kalunga, pas seulement résumé à carrière mais en même temps Marampo au sali de la quartier école, comment on a dit pour baisse pour revoir plutôt à la baisse où il y a le rôle frais scolaire, on peut dire que Mama Kalunga est bien entouré parce que déjà quand on a calcul, c'est banni que non, tu as 30, tu quittes, au moins avec l'entourage, on va faire ça qui Mama Kalunga. Tel que tu as bana nombre entourage plus. C'est vrai que Mama Kalunga est bien entouré. Ah oui, ouais. So na biki na za mal entouré en tout cas atanzamba sepela na ngate. Ndenga nazo kanisa, mutu na mutaza alikanisa na ye. Tozo sala force ya GSMK pona bana wana bavina bango lobi za licheti te ezaka ko bota te ko bota c'est bien mais mutu faut bota na tango esengeli. Au moins ba fille mère bazali pona ba fille mère et puis ba garçon bazana ba nina bango ya ba kuluna o ekomi lokola moi mode moi eloko moko to sala bango informatique na katika ya GSMK na centre de donc to sa centre de formation dans un premier temps to bandana informatique na couper couture déjà ba machine ezali déjà to zela soto ekoki nombre toke to chango et puis on a pe minerva les aka na se oza poso tonga libaya na yo moko tongi donc à chaque fois to bando aussi ça to bando la sabine évolution parce que bino nde ba témoin ya GSMK bino nde batu boyebi makambo ndenge bandaki na makambo batu balobaka na ba oba olinga ba bebisaka réputation ya place na ba oba olinga ba kangisanga moyibi epa na bino ke na yiba soki nini donc makambo wana kutu kolanda ngo kutu te po ezapeli kambute ezapeli lokote donc to landa o ezokende liboso po amoni lobby ya mutu so eza malamu au travers mutu moko songolo mapamboli ezala kaka vaut mieux omona yozo réussir na ndenge na yo mutu mo pe na mpana réussir na ndenge na ye ke omona ka yozo réussir batu baya kolelela ka yo wana et comme mabe makase et comme en quelque sorte to bien en idolâtrie ba komi ko kumisa yo ko gumba mela yo or lelo oyo so oti ata minerval 1000 francs pour na mutaye ko la couper couture après un mois zo ata na 30,000 na ye azoye ko olakisi musala o ezali toute sa vie etikali bongo
donc ata yo zana yo te ata yo zolala ata o mona na mama kalunga na tanga ka na école na école ka couper couture kutu ezaka na ba prix moko boye donc nzamba salisa biso nzamba sunga biso elongo na bino pe ba partenaire en tout cas na yebi ke toke liboso. Voilà, Maman Kalunga a plus de 29 ans de carrière. Ouais. Ils ont facilité dans sa quartier. Ouais. Les loyaux Maman Kalunga, il faut tout sur la quand même. Bah bon souvenir ni aux arans on le pour la théâtre. Donc il dans les bons, n'a pas mauvais. Bah bon souvenir après donc il a mauvais souvenir. Nga lo ba ka ba bon. Ba mauvais na lo ba ate. Ba ani. Nga tombola mabete. OK. Nga so mabe zali ezala na ngo me malamu ko domina ngo. Parce que tant que tu as bela, ils ont ma bé. Mais tant que santé ils ont normal, le monde est fini qui maladie. Aux hommes. Donc na maka mamalamu premièrement nga na yekola ki théâtre na classe T, na yekola ki théâtre na ba groupe théâtral ya mike oyo to mona lelo bande kona biso bato babenga ba groupe asalité ya biso to yekola. OK. Moni alors to sous-estimera eloko biloko te parce que nga na ba groupe théâtral nyonso ongana net ongana bandela ki nga mo muto ebima. Moni ke sona ba ki za groupe moko asalité mbelelo na bimate. Ema bande ko linga musala ngo na kei na koti na kutani na bato na balaki singa ko yeba ona yeba ki na yeba ki pona nga moti na yeba po balaksenga. Lelo jour pour jour 29 ans, sur une commission, l'année prochaine, en avril, on a la 30 ans. Okay. Donc 30 ans de carrière, donc ils sont belés quand même. Et Maman Kalunga, comment on a eu toutefois, puis c'est la vie professionnelle, maintenant on a vie privée, où il faut combattre la mingi. Déjà du côté de la vie professionnelle, tout le monde a plus de mangala ni za la rawana. Pour tout bien sûr, mais qui bozuya ngobwe. Le fan a rana le lait moi. Mais ça que pessi bozuwe. Mais déjà la vie normale de côté là yo boza pena maman pena lo baka mingi. Et surtout pour éviter makamo mingi. Déjà il faut tout le baka bien que ça les choses ya pas si mais quand on est en solo. Vous avez un problème de santé. C'est une chose qui va te et tout mais comment qui va sur l'angle de regi pena moi les solo toute fois même na mon on peut définir un petit soukaté vous avez le roi les cambo Maman Kalunga comme qui na niveau de tout monde qui va pas sur ville noir de tout monde qui va de souba les là et ba tira ki ngelo ko essayer que na comme na été santé ma bé Jacques Poison Maman Kalunga pas qui victime mais maman a Ah oui bon oh eleke sele ki tokanza mamweleka te tokanza oto kende libo omoni mamweleki so bando kanza ngoko yina mokili momona nga balinga ngati donc oh eleke sele ki santé ya mutu edépendaka na mutu te dépendaka na nzambe donc soki ngai naza lelo eza po nzambe alingi nazala so mpe nazalaki te lobi elinga oza volonté ya mutu te mpo nga loba nga so nakufi molimo na ngai ekepa mutu te nga baomela nga na lipa te bamela nga na ti nga so nakufi molimo na nga mpa mutu atiaki yango direct eme ezokende pa nzambe mpo nzambe ayebi ye mo ayebi nga ti un temps pour toute chose to otikala libende te libanga te ata so mutu mo alobi aboma o lelo aotikane libende te aoliane ka ata mosusu un temps boye esili ye mpe asili kosila na mokili oyo ezalaka mpona motu aosala oyo baosala mabe te na yo mpe motu osala mabe osilaka un jour nga loba bon ata so nzambe alongoli ne liwa bon kikoko ebayisaka makasi esila nzoto kikoko elembisaka nayebi so yo no namoni mpe bakoko balembi olobango malando mama ya biso yabi na biloko oteka te babita beza na ona matadi kibala kuna me so na mina tombola ta moko ya munene na okuya na nini wana na kanisi mama na nga mwasi makasi malando mwasi makasi atangisi bana apesi bana éducation mais lelo nzoto elembi ata so bapesi babakiseli yesu ata 50 na mokili okende yango po makasi na nzoto ya te fo tozongaka kati na biso ata so na ofinga bato lelo babakiseli nga mpe mikolo ebele na osala nango pour mikolo eza ya nzambe celui qui est éternel c'est notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth biso tosala makambo malamu lelo po lobi emema biso na bokonzi ya nzambe. Voilà, Maman Kalunga lobi bosala malamu lobi mabino na bokonzi ya nzambe mais il y a aussi passage badage bato balobaka so omoni mabe ebelela. Pourquoi Maman Kalunga okoma na stadité ko dénoncer bato mabe olobi adage surtout na milieu na bino olobi on eza adage
bon adage faut ka battre sur le banc mais dans les pas même biloko moi sagesse au monindo ki belela au monindo ki belela mais bible c'est aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent bato ba osala bino mabe bo bondela pona bango botika bango tetango beleli est-ce que obi ke mususu so beleli azwi makasi ngala ebi mutu mo azali boma na sipera agenda kozwa kisi ali yaya na ye yana bango azali na mbongo osunga bango bayebisie yo oketi cimetière mais oloba maloba ne bembe so oyebisie bembe ka makambo oyebisa bato nyonso ke bolimbisa ngam na leye soka bato bayoki na matoi na bango mbala mo yo sa nini opeli omoni ye pa ye a mwana mukie nalingi na loba banoko na bango kene kuna yo mwana mukolo bani ne bembe naloba yaya na ye naloba maloba banoko babwaki kuna musika kopusa swate kuta olinga ya babenga na ye omoni ke so bapesaki ka chance aloba alingaka pela na ye mais avimbi tango ozolika mama be muto mabe ye mutasalinga boye otombole lisusu eh oui donc naza wana pona ko encourager les maltais so muto osala mabe bibebi ozo sala mabe akoba na usala mabe oya bolamu pa koba na bolamu koba na usala bolamu sache-le un jour quand même c'est ma famille parce que là ton bande ko be ba ko yuka ba za penza choqué et mais quand même pas le bel amour azaki na moi problème de santé baye biso ba monati ba mona ke weza ba kilo na ngate nazaka na kilo kala mais kilo ngozongi so mais bikolo mo ça va nazongi suna moins de 60 mais ça va nzamba malamu santé yango yo to sala bino musala parce que nzoto soye ningani omona pe morale ko mokwea pa pamba o kanso mais ata so kanisi loko yebino baton to sapende on sait le rotin o sa mabe ko bakana o sa mabe parce que le salaire du péché c'est la mort tant yo sa mabe ba ke liwande zozela po batnya so basala bon mabete. Donc ils ont pu savoir maman Kalunga te sala bola mo continue ko sa bola malgré na kotika ndenge nini yango bola mo itambola ngande na makila so oza mo malamu ato sali okokoka te ato batam na sambe to moins que zalate mais soko ezali o sala kaka o bando yokela bato mawa motema naona kati omona yo mo belo mo aneti ke naza ngo te mo aneti mutu aza ngo te koleka ngai omono salika malamu. Voilà, Maman Jolie Kalunga, je crois, plus pas seulement tout le monde a une artiste comédienne, mais on a compris, on a cassé, on a compris, on a dit parce qu'il y a un verset biblique, on a compris que non, il y a un verset biblique, monsieur, il m'a rappelé, quand tu veux dire, mais il y a un verset voilà, Maman Kalunga, déjà, aux abonnés, exemple. Namoni plus tout temps bakombo ba invité à pour l'événement du 14 mais namoni plus comme dans la plus cité dans la plus du côté masculin na place qui dit à côté les bana basi moi c'est na kama maman seka bana basi moi qui pénalité plus à mon appel côté kuna bozala ba Belgique andi basi la bisa ba ba liki na botangite bande kuna pito na lo babo mingi tant ba spectacle bat bayaka mingi koseka bat bayela na bon pena histoire pendate surtout que du côté histoire to benga bango mais surtout que toke côté humour moni côté humour nde yango moto tangi batwana mingi bazana ba humour yango to tangi bango surtout bito zo histoire na ko benga Sila Bisalu na ko benga Isil Peshanga na bengi Belvikandi donc na ko benga batwana nyonso mais bango baza pena plus histoire na kata humour na bazala raté. OK. Ouais. Voilà, Maman Kalunga déjà pour retenir plus ces événements les 14 où ils allaient marambo pena qui déjà pour na ba fan parce que bande commune bazira rapidement ba mona Maman Kalunga surtout que va vivre plus na moi mbongo ya mukie mbongo pena dimi mbongo ya somba la forfait ba somba biso na moins cher ba somba biso na mbongo do mutako déjeuner na ngoti yango wana pona ko soutenir ka Eve na biso moni babilo muso ezalaka
na okenanga te mais bato ba motiver ba na mbongo te yo sombela bango ka ba billet bango ba ya na bango OK yo penza kati na omona ke ngai na soutenaka Èvre wana eza pe sou bien mais so lobi ke bon nga na okende te na ependenge mutu pa donc bon tam super yebinote ke il faut sombela mutu mais nga na yebiso ke lokwa yo ya to zana tante sombela ta bato ba pembeni na yo bato yo lingaka ta bata quartier ata bata famille bato ba opio kanda wana olinga te baza pembeni sombela boketa na minga baba ba théâtre kuna OK kutu so mutu apeso kande kuma boketa na minga maboke boketa maboke na mayalos sombela ba billet quoi OK merci beaucoup maman Kalunga tokomi na biso ko chité tomi ko chité tebi ke biso to kangi rendez-vous za moko le 14 août na cercle Mayalos tout à qui ba yebi tuna so fana le port tuna quartier Mayalos c'est arapi ezali na nzelo ke na cité verte c'est ça non ouais monga fula au comina do d'ailleurs so tunika cercle Mayalos leki ba réel boso ba courant ba rien biso ka pemene donc ça pas musika te na Mayalos et bani Makalunga directement pesa numéro bat musu ba robenga 81 504 65 66 085 011 54 33 voilà boza mama Kalunga yemoko yoza posa billet eza na société boza 100 so beng mama Kalunga nakoya kotika nakoya denga mama koya kotekela bato za na problème te na bete bino masoloti nde na teka ba CD so na genda koteka tina ba arukuna na ba rare na genda koteka na ba kisangani na basuka kuna Angola mboka bato na portugais Swahili kuna etoki ekezongi donc so na sala nyonso wana bongo bia biso mo bande kozano kana monga fula wano kana matadiki bala awa omani na obenga wano kana maluku awa donc wano kana nsele awa donc na oya otekela yo tolinga to banda 20 poto 6 avant bat bazwa moya ya kozonga la so to bandi 12h bato bosisi pe avant classe bozongi na mino sans problème to koma butu tepo yo ebika nzele koma na bambouteillage marbo mboka na ndeko na Kevin voilà mama Kalunga et quoi to comme na suka plus message to retenir les 14 août les alliés événement année surtout du côté à la culture déjà tout est plus côté à théâtre les alliés événement bande ko mingi basala ki penate mais quand même Kalunga juité ko rassembler bande ko na nyonso ko ba sikipesa bande ko sika moko surtout que na mbongo ya mukie ko basumi bango na mbongo ya un message clair bandeko bakana peut-être monsieur ko mona mama Kalunga ko mona la di esobe ko mona fait plutôt vie de loin ko mona bandeko nyonso ba sepesa rabino na monde oyo surtout boya penza le 14 wana nga déjà na rozala nga na rozala biso to rozala bi ko mi muchanya rozala ndeko na biso pa rozala Azer si for rozala donc rozala wana ebele na mandoki kaka bo poto zo image bana matete bana kisenso bana lemba bana monga fula changu to bosani te boya ko soutenir ya bino ba artiste mama Kalunga et ses amis to kozala wana boya ko soutenir biso na mbonga muke to tekami cette fois-ci na mbonga muke ba mbongo bantu bando somela ba CD ba $1 le lot avec 3000 francs mutakoti atali spectacle a CPLP omoni bato ba mesana kaka totala to somba na CD mais ba CDP mingi bosomba eza ya pirate donc ngate mnalia mbongo na yo cette fois-ci na 3000 na yo en tout cas na ata na 1% ya na lia donc na chance belé ya olia mbongo na yo soki o soutenir biso parce que na nzela Makalunga ona ana ngo ekoka ote oui ekoka ngate mais sikoyo yaka nango na Mayalos donc au moins 3000 fois pour kabula mama Kalunga eza mukie yaka na Mayalos oseki o sepeli olali pe na tongo obetela bato ndoto kitoko voilà mama Kalunga ndenga lobi ndeko na Kevin eza bande musubi bazali bana mboka tant mususu oza makasa oyate okoti avec contribution na musika c'est ça na otindeli mama Kalunga déjà à partir ya musika so ibotindeli biso ba contribution déjà numéro ya wana on événement les camions lobi mama Kalunga ndengo sango sala ondeni neti eloko ekozanga neti boye na boye numéro ka yangwana 81 504 65 66 mama Kalunga nanga somela bandeko nanga moko boye papa kutu na somo asekaka te déjà ka numéro yango wana ata ba lion ba lionceau ba lionel donc to ana posa na bino boya yo na famille na mino ebike
toi na ba Lionel ne bi mal bandate donc c'est 120 ba mais c'est 111 bango ba yakate donc ba sekakate ba ya ko seka ba ya ko sepela ko sekate sala ka motema pasite ça apena awa so mto sekate omona awa na inete yana problème na ba te soki awa za na problème ni o senti pena ke soko sekio kako dégager ba awa na se ba clavicule o mona lokola o dégager pena ba biloko mo ezala ana epete so eloko ni ezala ka so ba médecin ba si on se sekate et ça va passer donc to ya to sekato sepela to sepelisa pe ya biso o ba sepelisa bino ba biso bandaka to ya ko sekana munoko moko to yoka ensemble pour to sekelongo na munoko tolela voilà makalunga mais déjà na yemi ba fani belepe au moins bien que bandeko ba roya mais misu ba za na besoin yé pas seulement roya seki mais il faut qu'on a ma photo na ba artiste wane ratate batu basoma ba android na bango yo kamba sombela oni ngasko na ba bokanga na bino tango espace ko sila yo o bando supprimer yo. OK. Merci beaucoup, merci. Voilà. Kevin Tokomina Suka. Est-ce que ngana si ça te aussi ces missions? Bon, ngako na linga inde pena va aussi ça. Tu fais ça moi kalunga liba. Je fais ça moi avant vous et à moi le retour ça. Pour moi linga la mo pe ko bima ah, ya gidiba. Na linga avant goûter parce que au monde toi boye mutamtakana musala nae. Ya ona lobara nzambe so asali ke toza so atana mukila sima. O biso tozala bata théâtre ba ozala ba musicien ba ozala banini. Ngana linga za soda. Oui. Parce que ndo lobika makalunga sala mo bo moko pa. On va kalunga moté na batu wala dayo. Ba moté belé na batu nyonso balinga biso. Boya ko soutenir biso le 14 août tozawana. Le capable de Maman Kalunga et son groupe. Maman Kalunga et son groupe. Le capable. Bato belé boya na boss Ibra, boss Jimmy. Habi ko zana maître Sat. Na boss sanité. Bazo soutenir biso pe na commune à Kinshasa. Wana et pas Michel Mobali ya Mama Bébé. Na boss sanité Julia. Moi si la femme légitime de papa Fouala Eric. Donc bozala ne belé boye belé boya ko soutenir biso en tout cas PDG la Los Matete Loisir PDG la Los veut dire ba ne so matete ba ya ka po bino bobengi bango Jonathan donc yo ebigaka Jonathan cette gaoté ba bifite tout ba na sima na place ba bié boza na sima boya ko soutenir Mama Kalunga na bino o bolinga banda kala o mona neni ya ko soutenir te tango yango eti na 3000 francs na $5 au soutenir biso en tout cas ya lo bakuto ezate ya osamba bakuto ezate donc photo ko zanga yango te selfie po yango nde penza boyela mutu muso aye pena futi 3000 ngana ye kana kanga photo Vraiment. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc comme Nasuka Azer Sifonga na soki sinanga Mama Kalunga abominga mabela ngosika. Mais rendez-vous bien sur bon noté dimanche le 14 12h. J'ai dit bien 12h, Mama Kalunga à 11h30. So comme na 12h on va na photo, 15 photos na ye, so li ya mai bo kanga. On a podium, on libosa nkoi ya koka Mama Kalunga zana bo kanga photo. Boya wane belé, boya vraiment ne belé, ngana comme na suka, tokutana le 14. Ndena nzabo na cette émission teti le 14 ka kuna. Tokutana kuna. Merci. Ciao. Banakin batous ba uti libanda boye vacances na ba obo kendaki bozongi le 14 août na birbino le 14 oi eta ya kuyinda na kata saka mayaloti à l'occasion ya 10e anniversaire à couple capable de Mama Kalunga tout ya koseka agogo kapuna kozabe goiste tete oseka biso mokote taba tuto oseka na bango buya butwa kutseka ya kilelo makamya soko ya komi kilelo kutseka pe ya kilelo ye artiste obino bolingaka ya TV topi ba humoriste oyo bino bolingaka to bengi bino boya ebele bandi kuna bingu bino papa mama leki koko ba papa oya ba mbali boya na cercle mayalos to ya to sepele longo donc
muto sepela nayebi ke bana baomema bamama bamama baomema bapapa bana na bino bakosanuye te parce que bazeya makasi eza wana otenda mopanzi omoni train mwana alingaki eleki kwiti omatisi akei retour ntango oya kozonga aye kosekelongo autour ya piscine olia komela makambo nyonso ok mayalose mayala tala mayala mpe akozala droit d'entrée viens pesa na $5 mpona biso nyonso bato sangana eya na 3000 francs ya bourre cette fois-ci à l'occasion il y a 10 ans boya koseka boya koyoka otoyokaka mangala yango na tv ya koviv